Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, nos frontières sont de nouveau ouvertes. Quick Service vous offre un méga promo familial du 5 octobre au 5 novembre 2020. Le méga promo est disponible pour les pays ci-après, les Canada, les USA, Dubaï et les pays Schengen. Hâtez-vous car les places sont très limitées. Et pour toutes vos démarches de visa pour le Japon, Afrique du Sud et autres, immobilier national et international, service passeport, vente des billets d'avion international, assurance voyage, facilitation de l'obtention des documents de voyage, bourse d'études. Na agence eza se moko ezaka moko quick service pour na ba visa de sama donc visa Schengen ya Canada États-Unis eza la ville dans l'immeuble CTC to yeka au visa PPL. Pour vos voyages, n'hésitez pas, Quick Service est là, une agence sûre, rapide et fiable. Venez nombreux en tout cas, venez nombreux Quick Service. Contactez Quick Service, avenue Wagenia, immeuble CTC Mall, local 31 Kinshasa Gombe. Téléphone plus 243 82 00 90 008 plus 243 84 40 90 666. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité. Partout dans le monde entier, totombeli bino penza mokolo elamu tozali awa penza na selemba ou bino moko boyebi nzela o ezaki impraticable et sali bambula ebele kasi na matali travaux topé misala 100 jours au chef de l'État à lancer qui penda pour la rebongisa mboka plus précisément la ville à Kinshasa bomoni ndenge nzela penda et komi kitoko ndenge gouverneur ngobila ekotala ba travaux ndenge ko salema nzela pende ko malamu pour la kosunga population o ba uti na bandal po ba kende selemba ba bimati na ipen yango boko mona penza nzela penda et komi kitoko makasi toti no mona na quelques interviews et puis botala penda ndenge population ba ko sepela nzela na bango nzela ezali pe malamu to moni papa, bonjour papa. Oui papa, lelo penza tomoni nzela na bino ya selemba ou nzela na selemba o ezaki impraticable bambule belé lelo tomoni elati penza elamba sika okoloba nini na chef de l'État to pe na gouverneur Gentili Ngobi. En tout cas to sepeli mingi pona gouvernement na biso na zopesa logonye pe président et puis le gouverneur en tout cas extraordinaire. En tout cas, Fatih Béton a confirmé, vive état de droit, vive Fatih. Nous assurons qu'avant 5 ans, à cause de en tout cas, tout se permet un changement total, maman. Bon, tous les basis, tous les basis, c'est pas comme la souka. Bon, mais oui, en tout cas, ils ont quitté. Mais basal ba carnivore et c'est comme ils ont les cas. Ezala ya kofungama pour ma déranger batute mais pour na béton en tout cas vive Fatih Béton. Ok, merci beaucoup maman. Oui balandi boko landa penda ndenge papa lobi Fatih Béton nzela penda esali kitoko Fatih Béton to loba pe papa moi liloba bino bozaka na nzela oyo ndeko mbote oui papa moi liloba par rapport à nzela oyo ndenge zaki impraticable lelo tomoni nzela esalami kitoko na bokasi ya chef de l'État Tshisekedi gouverneur Gentili Ngobila qui peut mikolole qui a pour la kosala ko inspecter ba travaux ndenge esala ko koloba ni penda na nzela wa selemba. En tout cas je sepeli makasi parce que nzelo nyokoli biso ba chauffeur depuis bandaki musala na ndenge pene ba ordre ya musala tomoni ki nzelo basala rapide trop rapide. À l'EPC biso nyonso en tout cas parmi ba chauffeur ba receveur to sepeli makasi voire même na ba patron ba sepeli pour nous causer souvent panne trop dans nzela oyo. Mais cette fois-ci bien donc motambola à l'aise. Majorité mingi to yaki na ba to ça na ba rete za yaki soki camion ku fina nzela po boleka eza passe en plus ce que c'est libulu mbule lema et place wana ebukani doki et comme il faut beaucoup ta kati bakara ko dinda de yaki mo passe. Alors to pesi longo na mingi na chef de l'État nde ba idée aussi l'élection nzela selemba to sepe. Merci. Wane zaki papa moi liloba
Chaîne à YouTube, comment France na mbote papa? Ah mbote maman. Oui papa ça a musala butupe moi a na nzela selemba to ebaki kenzelo ebebi esali ba mbula pene ebele lelo to moni nzela komi bétonné cimenté et facilité bio penza ko bimati na centre ville ko lo banini na l'occasion chef de l'état zu pende ko bimisa nzela o. Bon premièrement moi na CPL Maras na félicité chef de l'état na musala o to moni pe na volonté pe wache na kati na musala o nde babike na fati béton c'est que béton vraiment ya solo donc oh vraiment ça li pour la biso bana bumbu bana selemba ou donc remerciement makasi vraiment en plus juste nous remercier ba beaucoup merci na biso ya bumbu selemba ou na bumbu donc na bumbu selemba ba mi balé donc en tout cas ba su makasi mais eloko moko na hotel makasi na do continue moi ba mbula boy donc faut ko gangela ba maman surtout mingi donc ya wenze donc ba beaucoup merci bumbu selemba ou donc ba maman ba teka kali banda wala donc il faut ko telemela bango ba kota mala kati on les a qualifiés ya gouverneur. Faut gouverneur a expliqué pour mais c'est donc tous les deux côtés c'est les mains on a bumbu faut voir on va parking on a salité surtout et retourne cette terrasse comme ma boucher donc on a tout pas défense mon makasi donc tout ce peu les donc les chefs de l'état béton ngazo couler donc remercie makasi na gouverneur na biso ko du coup les gentini ngobila donc merci makasi. Merci mille papa. OK. Oui. Merci papa. Oui, wana toko poussa na penza mwati na kati kuna kotala ndenge nini ba travaux et si le penda na selemba ou to poussa na penza kasi population ba ko senga longonya na chef de l'état longonya na Gentilingo Bila le gouverneur o penza na bokasi na ye asali tout nzela ekende penza kasi ba ko senga parking elongwa awa parking elongwa na ba maman bateka na wenze penza ba meka un peu ko fongola nzela po esunga. Toko poussa micro na biso. Toko tambusa micro. Ndeko zo mwa tracteur wana. Oui, okolo bani penza lelo nzela selemba obonyo kwa maki. Toko ya obonyo kwa mbambule belé lelo nzela ekomi bétonné okolo bani ni Premièrement, il faut féliciter le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Na oyo salami parce que neti biso toza ba chauffeur tonyo comme peut quand même pour na banzela mabulu à partir de victoire ozobelela déjà selemba tant komi awa libulu ya mene par exemple mbule beti nako ndima jamais na kota mutu kananga na kati ya mai pona ni na comme ça ba client mais tant na koti dans na mai na suis déjà en panne déjà alors en panne on a écouté nga cher. À d'autre part, quand on a des clients, on a point ni. Nzela eza malamu te. Embouteillage ezo sala. Parce que tant eza déjà beau. Na route à partir à victoire destination na na bombe selemba pona sani. Na komisa batu, na zwape batu kuna na koma na victoire. Ndi yango sentiment na parce que boso misa biso ba mikanda. Vignette, autorisation de transport, mamunyo so contrôle technique to bimisa patron ba bimisa mbongo to somba. Mais nzela eza mabi. Lobi kuna bulima 3 jours au kotina mai et bendi mai kamezi en panne vraiment anteti na moté to somba ba permis ba assurance na gouverneur Gentilingo Bila pona nzeloba asaleli biso nzambe azwa lokumu parce que eza o ekana mena mitema na biso te eza pe mbongo ya poche ya mutu te mbongo ya biso ba peuple lokwa bazi volontaire ko bongisela biso boye sika basa misala na bango nzambe azana na bango. Bonjour. Oui, vous êtes là. Oui, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Chef de l'État, vous êtes là. Merci pour tous les réunions comme fort. Les allées Montarolonga a pas comme ma ville au monde, il faut 3 heures du temps, plus ou moins 2 heures du temps dans Nzela. Mais nous allons ici, et là, ça passe, batera sewana. Ba maman de bateka rabongo, ceux qui bateki ba pondu, ba bilo na bangwana, ils ont arakaka. Mais entre-temps la police banzinga nzinga, bango moko bayaka, bazo zambongo ya salongo batika ba maman bateka. Batika ba maman bateka, à part ça,
béton nde eza boye prince oyo ezalaka bino mokie bamama oyo baya lisu na risque donc nga na part na nga na kosepela balukela bamama oyo place mpe en plus batelemela baroulage na bango biso tracasserie eleki la plupart génération na biso mingi bazali bakuluna batika baya na bamoto tracasserie eleki awa kokaka nga naloba yango. Merci ma chérie omati moto eza ozotambola awa liboso ezalaki na difficulté pour kotambola oloba nini nde basali nzela eselemba kitoko basali kaka bien nde basali biso nzela kitoko nalobika ya wana. Merci. C'est un cas merci. Merci mingi wana totambusa mama na ngai moto avandaka na selemba lelo nzela pende ekomi kitoko boye eloko nyonso koloba na chef de l'état ndenge balikanisi ya malamu mpena bazwi ya kobongisa nzela selemba nasepeli na nde babongiseli biso nzela komona mosala malamu leta azosala boye eza esengo yo nasepeli po babi bamama wenze nde basaka bakanivo ebouche mpo nzela lobilobi ekoma su mabe oyo kosenga nini na bamama bakoteka bamama wenze nde babebisa lisu te mpo babongisa mpo propriété nde yango tozosenga propriété fo ezala soki bango batie esu bango banini basali te na bango nzela ekobeba lisusu malamu prince nde tikala libre mpo boye moyen accident nini bambisikade ekozala te soki nzela eza pwelele. Merci mingi mama. Ndeko na ngai okoloba liloba nini mpona nzela oyo mama chéri mwa liloba mama chéri mwa liloba moto afilme na nsima soki baluki afilme lelo nzela selemba okebaki ezalaki mpenza delabre lotomoni nzela ekomi malamu eosuba population babimati pene mosuki bakomati victoire ndenge basali nzela tosepeli mais ila sala nde bakoma ti na suka bisika bamakada mibale esangani ila fali baplanir yango de part et d'autre awa na lando awa babalisi yango te kuna babalisi yango te awa babalisi yango te epuis terrasse basilisi te toyebi te soki gouvernement atikali na mbongo na bango ou bien nde ka mosala mboka so esalamaka toyebi soki ndenge nini ila fali basilisa mpenza mais nde basali mosala tosepeli mais faut pas comme on a souka penza pour ça la vie bien. Mbote balandi ya Congo lisanga télévision na cadre kaka ba travaux à 100 jours to banayi kuna na Selemba ou sikato kiti pena na elengesa nzela o ebeba ba mvule ebele kasi lelo penza chef de l'état fait Antoine Tshisekedi apesi population koto sourire elongo na gouverneur Ngobla bomoni pena nzela komi praticable liboso nzela za ki délabré impraticable moemi tukele kate moto kutukoloba te kasi lelo nzela komi kitoko boko mona population ndenge ba ko sepela longonya na chef de l'état longonya na Gentili Ngobila gouverneur ndenge pe musele sema kasi ba ko senga ete ni sala eke dependa na lombango nokite mvule ezali ko banda ponzela o ya ngiri ya sele nzela o ya ngiri e koti makale bimarati ba ipase ko faciliter population ba bimati rond point ba mamonga fula e ozaper malamu to moni pe papa to me kotuna papa moi likambo papa ko koloba sengo sebe makasi na sebe makasi kutu koleka kutu na ndenge nyonso tosi na sepeli po biso kote makali depuis 63 ah on makali to milima ya kalamu to mona ta makadam ti obike ta ajo mande fango ta mande ya pembe to asuka pembe to moni makadam ko tana sengo mingi na sebe trop na fati na Gentili Ngobila wana tuke sengo za mingi na tata wana bambale bakangana po eza loko moko bapusa na nzamba batela bango ti suka na suka ti na bypass na monga fula ti likolo zwa sikoyo za trosho moko edimine mwa bambouteillage ne songo mingi batia sikoyo ya kusu ya kwilu koto ya kati ya sal kikwiti oui kikwiti basala ngo supo edimine mwa bambouteillage wana ozoma ze sengo en tout cas sengo za mingi esengo za ebele na pesa ngo mote ebele po beto na beton atia ma beton na bétonner yango ti la sala se yango na pesa ngo merci mami nzamba kumisama na sera na sengo merci ebele na bango. Papa moi liloba par rapport à ba travaux. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa.
Papa, tu as penda na elenge ça, nzela o ebeba bambula ebele. Na cadre ya travaux 100 jours l'automoni nzela penda zali réhabilité ko lobanini na président Félix Antoine Tshisekedi. Maman. T'as la caméra papa. La lobby hein. Na sepeli. Makasi. Pour na ngala koti na makala. Na zana âge à 11 ans. Na 61. Tu as na makala awa na 1961 tu koti makala. Mais tout le monde musalo to sepeli nango. Mais ça vraiment malembe et donc on est tous encore regretté pour la mbula likolo après ça promesse cité to lingita kitoko yo mbula ni atango mbula ni atango pona le mbula ke ya le mbula ce qui est yé donc so ni na biso ya onde souci na biso mais ndeto zo sepela la musala. Merci papa moi liloba par rapport à nzela oyo mbote papa mbote lelo nzela ya elenge ça et wumeli mbule beleza qui délabré leo to moni na bokasi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi longa na gouverneur Ngobila ba travaux ko kendependa kitoko ko lobanini rien qu'à moi remerciement na gouverneur de la ville Gentil Ngobila y compris chef de l'état commune dans enclavé pendant 60 ans elle a créé depuis 59 tilelo les kamaboto monango vraiment c'est pour la première fois. Vraiment le rôle bazana na débit na bakomi to katika tité ba enchaîner sur la bypass et ça route mon principal Kabula ville à Kinshasa est divisé par deux ville à Kinshasa deux blocs bloc ouest na est de katika na monde on va venir lengesa dès que débatizango kombo lengesa ne zolongwa to luka non propre singili nango ya chef de l'état ya onde ko na venir si pas gouverneur chef de l'état tout le bela. Merci beaucoup papa moi liloba res bien moi bien bonio kwa maki kembi fo bela ça va là quel ça va oui maman moi liloba hein maman maman na lobby boy na sepeli mingi na nzela ya makala tamituka ndezokota tala mituka biso to uti cimetière to nimeto nga kita musika ka tala place to kite to koma tina ndako to tondi na sengo makasi to sepeli bana papa Fati sepeli makasi na pena na kale bondi makala bela e bondi Fati beta umela na umela loba pete yaya to sepeli na Fati beton na makambo ya sali to sepeli nzamba pambola ye loba ndo to sepeli oh mama dona sero makasi papa vana na yo vana la ma umela to nyoka mingi na nzela o to ka makolo betala to uti mama ye mama mo de tina ndaku to sepeli oui, wana population penza et la population ndenge ba ko sepela babi président Félix a umela to utaki na selemba u sika to kiti penda na elenge sa nzela ozaki délabré bambula ebele na cadre kaka ba travaux 100 jours selemba bomoni ezali réhabilité lelo pe elenge sa tala ndenge ba travaux et ko continuer pena malamu nzela oyo e bandi na ngiringiri e ko bimati ba ipasse kuna e ko sunga population environnante penda ba e ba penza ko tambola malamu boko mona ndenge population ndenge bazali ya ko sepela makasi ezali penza esengo to mituka ndenge zo tambola mena kala ezalaka boete balandi écrina boko landa so partout dans le monde entier tala ndenge mituka zo kita na kala ezalaki bongo te population pena bazali na esengo makasi nzele komi praticable liboso nzele ezalaki impraticable lelo penda nzele lati elamba esika grâce à chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi grâce à gouverneur Ngobila penda s'impliquer qui penda dans les conditions de Olanga Mobali parce que gouverneur Gentili Ngobila ngai naza parmi bato bazako critiquer politique na makasi mais na ngai critique la critique je mérite un leader d'opinion na la différent na sali rapprochement pendant les confinements to kitaka to mona kinzele zaki dans les oubliettes les autres il y a peu 3-4 mois il y a déjà sur 6 km il y a déjà un demi-kilomètre déjà et c'est salami donc pratiquement 2 km ça veut dire que tu as 4 km ça veut dire bandi bandam Wenza Mariano ok Nobimati après ça ça veut dire que l'Église aujourd'hui tu as Kasaboubou tu as Kalamu tu as Ngirigiri tu as Selembao tu as Bumbu tu as Mongafula versé 6 avenues 6 communes donc
naza na commentaire bien osala te na constat oyo parce que nayaki na bino awa toniataki mabanga mais lelo toniati makadam et puis tomoni bawewe esa transport tomoni bataxi esa transport tomoni bataxi bus esa transport d'ailleurs bomoni chantier ndenge ezocontinue et comme d'habitude naye ngai moko te na se faire représenter na bandeko ya cabinet ya gouverneur bandeko ya cabinet gouverneur baza pour lobby gouverneur ngobila ye moko azalaki anga na boya nanga koya na boyaki sanga na ane comme le noir abatami na simagouv. Moi je me suis organisé à ma manière étant leader d'opinion natala no makelelo gouverneur atiaki na TV si réellement misalango et salami et je peux dire gloire à Dieu le longa na bino to yawa to moni que ça to niataki mabanga awa toza likola makadam ça veut dire qu'avancer ça. Non, en fait, ils ont chanté. Ils ont des travaux, ils ont des bandes. Pour moi, déjà, ce que tu as outil pour les bandes, ils ont des caniveaux. Ça veut dire que les caniveaux, nous sommes. Aux hommes, on a coûté. Donc, moi, je ça là. Moi, ça là, interview bien fait pour parce que tout ça vraiment plein chantier. Donc, pour ça, tout ce qui a des conseils là, une façon de dire que les cadeaux empoisonnés. A dit construit au Moniango, matériel et ça. D'abord, il a dit comme un procès Ngobila. Dès que les procès Kamel. Bayaki n'a appel d'offres lancé par l'hôtel de ville, non par le gouverneur, mais lancé par le gouvernorat. On les agrès. Pour ce que les agrès n'a Fachi Béton, ça veut dire qu'on dit que c'est ça là. Mais le plus important, c'est que les alaki du solo. Les solo encore ça veut dire que Tata Mora auto ça l'interview alors bien vendu côté depuis 1959 première fois mon anzela ça veut dire que nous avons ça la propagande mais félicitations à chef de l'État et plus particulièrement félicitations à Gentili Ngobila parce que ça c'est la bonne volonté. Oyo Ngobila a remplacé à Salagi 12 ans. Bambongo Oyo Elenge Sangana Zayen Assemblée provinciale et bima plus de 6 fois. Na comprendre était miracle ni Ngobila Sali même pas na 2 ans à ça déjà Nzelo. C'est pour dire que Kinshasa c'est pas seulement la Gombe mais Elenge ça traverse 6 communes. Donc félicitations à gouverneur Ngobila. Et ça campagne et ça propagande mais na yena bino poto constater que réussite ça et puis misala les salam. Mais autant yo tikara to kumisa eko na nzela mais na kin azoko kate ba fulu alongoli yango te bo kritika ki buda mambo ebele ya koti yango te pe remaniement ya gouvernorat monter que yemo ka comprendre ba ministre ne ba sa elo. Bon, Kinshasa za munene matière ya fulu misala les salama il y a toute une régie ba benga gaskin. Et puis il y a toute une coordination histoire toujours de renforcer dans le cadre de l'assainissement. Mais il y a mais le long boulevard du 30 juin, moi je t'invite à la dispo dans les 48 heures à Benginga. Donc nous avons l'émission à boulevard na Boutou. Et pour votre information, Willeri va travailler bandi. Bobenga ngoni poids lourd va travailler bandi. 24 heures ils aura toujours mon ligne est-ce que va kidnapper ma maman là bas là. Et ça a déjà des travaux. Ça veut dire que nous allons fêter la bonne année avec l'éclairage public, avec l'assainissement, surtout que 2021, nous allons vivre léger à francophonie. Donc le gouverneur Ngobila qui est un sérieux problème à rétrocession, le gouverneur Ngobila, par rapport à la politique, le gouverneur Ngobila, pour moi, c'est une prise de conscience. Malgré les moyens, il accompagne la politique ou encore il accompagne les Quinois. On compare toujours Luala Bana Kinshasa. Luala Bazan a avantage parce qu'il y a des redevances minières. Il y a un Richard Mouyej Manguez et raté. Parce que tant que minerai Tekami, redevances ils ont permettre que la province ait avancé. Ah, on a inséré pour il y a un foot à la taxe et l'impôt. Déjà, Cambon, ils ont compté bien, il faut qu'on se le dise. Parce que les contribuables, ils ont foot à terre. Et puis d'aider le gouvernement central à sortir de la rétrocession. Donc quand Ngobila ne reçoit pas sa rétrocession, ce qui veut dire que le bourgmestre et le ministère provincial de Kinshasa ne peuvent pas bien fonctionner par manque de moyens. Pour votre information, tous les 24 bourgmestres, Morota Zouakambongo, il y a des messa, il y a des cabines, il y a des hôtels de ville. Hôtel de ville, le gouverneur Ngobila, c'est le seul gouverneur. Évidemment, qu'on est André Kimbuta. Pour André Kimbuta, nous avons des bongo et des communes. Mais Ngobila, depuis qu'il est là, il y a une bonne commune, mon côté, il y a une caisse à de vie, c'est faux. Téléphone à top 10, il y a un sondage, moi, il y a un gouverneur à Zate. Tout le monde sondage, le gouverneur a les 10 meilleurs gouverneurs au Congo à Zate. Bon, de toutes les façons, nous sommes en démocratie. Quand on fait les top 10, c'est par rapport à quoi?
parce que biso nde ba leader d'opinion to kita terrain. Toi tu es journaliste d'investigation. Au Botami Okolina Kisasa. Ozomona te que moi avancer ça parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a un problème de moyens. Je ne suis pas porte-parole d'Ngobila. Pour preuve, à salir remaniement, gouvernement, il y a cabinet Kombo Langezate. Je suis leader d'opinion. Je préfère faire les choses avec vous, la presse. Pour bien pour accompagner la République. Lélo Fachi Beton faut comprendre que le chef de l'État, son collaborateur, c'est Ngobila. Parce qu'avec les faibles moyens, mais le gouverneur Ngobila, alors ça c'est nécessaire. Pour le réseau de Minda, oui, les réseaux de Minda, 24 réseaux de Minda, on a invité nous à 48 heures, on a boulevard, on a Shawama na boulevard, on a ça veut dire quelque part il y a un certain niveau élevé à volonté. Restons rationnels. Chantier mon ami Touka, trafic et zongi, ça veut dire que qui ça le ezali. Merci beaucoup mon ami Timothée Lenoir, vous êtes leader d'opinion. Et tu es vraiment na combat dans des années à côté de ces mamans de province Kinshasa pour qu'on a qui a de quoi qui vraiment bandé ces pays dans la province Kinshasa. Mais le loco est au web ça va doit la mission un peu de part. La moyenne nini au moi na Chantini Ngolamba Kazali ko sala misala oignon parce que jusqu'à présent au bata recette mon côté il y a commune et côté ça. Non, je vais être clair. Je ne suis pas de l'hôtel de ville, mais je suis un expert de la ville à Kinshasa. Naïro ça une information pour vérifier sur les 24 bourgmestres Mogotayara na mbongo na hôtel de ville. Même c'est ça la mandengani. Ce qui me sait ça c'est parce que le gouverneur c'est un manager. Ce qui est bien en politique quand vous avez un chef qui est manager, parce qu'un manager il a 1000 mécanismes pour recréer des ressources. C'est vrai qu'au niveau de la DGK, il y a un problème de faillite parce que les contribuables sont belés au foot. Il y a moko bazo foot. N'oubliez pas que le gouvernement français de Kinshasa a sapé en partenariat dans des organismes nationaux tout comme internationaux. Et malgré les multiples charges du gouvernement central, moi, Moko attention et Zalaka. Mais nous demandons une attention tout à fait particulière parce que la ville de Kinshasa est sa capitale. À l'époque de la francophonie, Matata Pogno a payé qui vit à Kinshasa 10 millions de dollars pour l'assainissement. À partir de janvier 2021, la francophonie, on va recevoir plus de 15 nations. Pourquoi le gouvernement central? Pourquoi nos partenaires, la Banque mondiale, l'FMI, ça moyen dans la ville de Kinshasa na carte de partenariat? Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai réalisé, et ça, les Cambodgiens, n'a répété. Ngobila sali cabinet il y a 3 jours comme Bolangezati. On a la poste. T'es la poste. On a la poste. Tenazako se retrouver parce que je vais être rationnel. Tu comprends que Kinshasa a un intérêt général. Quand il y a le concept Kinbopeto, ça veut dire que ça affaire Yangana yo. Tout le monde est bien sapé ici. Bon pour nous comme la liboso nous font Gobilaya. Naza besoin Ngobila pe sa poste na maboko caméra. Na besoin poste te. Wana za débattre. Na faut que parenthèse. Naza na maboko vital caméra. Na besoin poste Ngobila te. Et puis mbonga Ngobila non na bandolia te. Na lingi ko na bandolia. Mais na liaka mbonga lwalaba. Théo, ngai mutu na ba vérité na liaka mbonga lwala be utaka lwala be Kinshasa. Mais mbonga Ngobila non na liété. Na lingi kanye na zala rationaliste. Kinshasa passé 12 ans ya gestion moko médiocre. Aujourd'hui, on a un gestionnaire manager par expérience plus de 30 ans Ngobila avec les faibles moyens à ça pour accompagner Vision à Fachi. Donc les chef de l'État comprendre que s'il a un partenaire dans sa collaboration, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Zando pour votre information, vous avez un journaliste vous mener une investigation qui est le ministère intérieur. Zando est à la gestion Ngobila. Zando est à 5 syndicats. Vous avez l'État Zando. Au contraire, la loi ils ont permis que Zando soit sous la gestion de l'hôtel de ville. Toyebi oye kaki na boyinga pena lobana ke 4e mairie na boyi. D'abord que Zando soit sous géré dans maboko Ngobilate. Tozo senga la chef de l'État par rapport à cette opportunité de comprendre que le marché central c'est une grande administration. Il faut zonger à la gestion de l'hôtel de ville et permettre à l'hôtel de ville à canaliser les recettes pour l'intérêt avec. Ah c'est comme la gestion à nani binon de ba journaliste faut boye bisanga. Pour nga sona lobby na ke 4e mairie na boyi. Merci. Merci. Tous en opi awa mais ce que yo to ke ne beleti. Yo za no hôtel de ville. Hôtel de ville par na ville les ani na mambo po to zo mona mini gouverneur yemo ko za na avant plan. Est-ce que bino pe vous avez ça? On le met dans le cadre de bino vous avez structure. On dirait gouverneur comme to zo bina yemo. Bino DGK baya kwa na bino te bole la mbongo ezate mbongo ezate bino ka mbongo ezala te on dirait gouverneur ça au moni gouvernement provincial à Kinshasa bana Kinshasa bapesaki mandat na bango na Gentini Ngobila Mbaka. Donc na suka ya mandat Gentini Ngobila Mbaka nde mutako sala bilan par rapport ya mandat au bana Kinshasa bapesaki. Yango no moni yemo kaza au four et au moulin, c'est vrai. Biso doza na cessé mais d'abord na premier plan yemo connaît le visionnaire.
Gentili Ngobila Mutazawa. Misala Oyo, projet il y a combien de mois pour toi bâti? Bon, au moins, na vision Kinshasa Bopeto Oya gouverneur. Alors, baki, a Otonga Banzela, Otonga Wanda, c'est-à-dire la modernisation. Banina na route Oya Ilingesa, Oya Tikala jamais Gozala Banda Congo Zala. Mbala Liboso, Batonga Nzela Oya. 60 ans. Voilà. Donc, il y a personne qui venu qui quitte Mbala Liboso, et qui dans Lemba, et qui est au Kindeti dans la commune Bandal. Et durant Nango, c'est vrai, au moins, tu as dit que na Covid, et ça là que dans le monde entier, crise économique est là. Malgré crise, Gentili Ngobila comme un grand manager. A tel qui dans une place où on peut la porte. Azimo ba moyen ou quoi chose ana nda ngesali ki misali de temps. Mais ni tété yango peut-être d'ici fin de l'année on va déjà aussi. Mais avant que mandat n'est là, les travaux au Nyon soient lancés aussi. Mais bazo pardon, bazo reprocher Bebino. Bolongwe na Kinshasa Bopete bokomi na ba commune. Et comme yo semaine au commune, il manque semaine au commune alors que Kinshasa Bopete kufi bo ebisa. C'est Kinshasa Bopete eza concept yango ezo sangisa nyonso. C'est-à-dire ceux qui auquel na ba commune au moins la remis par exemple Matete Bopete. Commune tel Bopete. Donc ezaka ka ba sous branche il y a Kinshasa Bopete oeli. Auto succès, Nico Toms, baza kosala ba critique moi mingi banaliste politique bazo leka na ba télévision, ba mona mboka Ngobila azali ko sambrier ye moko azoye baté comment gérer la ville province de Kinshasa, abani na Kinibopeto, akei na Asimba partout. Akei lelo na bantonga banzela, au fait alingi nini concrètement pour na ville à Kinshasa. Soki osangisi nyonso wana. Sukola magasin Gitambo, sukola lemba, sukola oyo ezozonga kaka na Kinshasa Bopete. Nyonso. Alors on je crois que clôturer na moni na question sur la gestion ya Zando na moni de Timothée à Sali Bouche B à Boy Koloba. OK, maintenant il y a eu quelques temps une certaine polémique entre VPM intérieur pour la gestion ya nini wana. Alors où ensemble nous Bino polémique. Total Liboso. Total Liboso. Les amis. Tom c'est là à l'hôtel de Vingam l'a invité. Na boy to exposé Tom. Dossier ya Zando yeba. Boye beska dossier ya Zando bandaki. Wa ba journaliste. Bokendo tout ne sike bandaki. Qui ne sait pas que Zandou, tout le monde le plus important, Zandou n'est pas géré par Ngobila. Mon résultat, et comme il siège à Koulouna, Salité, Badal. Donc, Bino, ma journée, c'est pour ça, Moussana Bino, pour faire comprendre la fatigue béton. Parce que le chef de l'État est très sensible. La voix de la population des papas avec le peuple d'abord, que responsabilité à Zandou, et Zong n'est pas gouverné, ceux qui sont Simbité, au moins il y a une responsabilité. Le lot, on a plus de 5 syndicats, et Zong Bambongo, na Zandou. Donc Ngobila za wanati naza porte parole à Ngobila te na bate ndeko nanga poto boye ba musicien ba profession na téléphone Non, vous savez, il faut tout remercier d'abord Mokonza Mboka. Parce que sa vision, alliée dans Sika, les peuples d'abord. C'est-à-dire quand on parle des peuples d'abord, c'est-à-dire qu'on satisfait les besoins du peuple. L'objet c'est là qui a battu, n'a pas intérêt na bango. Et aujourd'hui, on a compris que le peuple d'abord. Alors, tous ces battu, nous sommes distraits. Na fati, Moussa les habille, ma camion se habille. Merci. Oui, maman, moi Liloba. Maman Liloba. Maman, n'avons pas ça. Papa président Fassi Béton, merci Penza. Ndenge Penza, andime teke, et route elenge sa oyo ete basala ngo babongisa ngo pas de projet. Et vrai qu'il y a kala. Babongisa de soins 2000 combien toyo ka ke fallait basa nzela o mais ye koya ye nzamba pambola ye apesa ba révélation ya kitoko ya malamu para ko soutenir commune makala parce que commune ko do ke reculer babako ki bata commune o te babako ki pengo te mais merci mais la presse do salema merci mingi mitu comme mata ba continuer ko tikina pa babako na armée kuna route ya elenge sa makala et salema et puis ba se bisuboye batika biso koni makala te awa kunu ne sepe makasi ba jipe mataka jipe mata para kosabiso sécurité para ko sunga commune o poni kunu na makala ensila yango wana yango ka besoin merci me pour la félicitation makala comme ko bonga makala route salami to seble to makasi penda vraiment to seble makasi kwa koloba
Oui, bon, on a qui sont partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga Télévision, chaîne Amna Sikaye, Penza, bon s'abonner massivement, bon aimer, bon liker ma vidéo na biso, tozaki Penza, kotam na cadre ya 100 jours, ya chef de l'État, totam bon na Selemba, on est misale salami kitoko, to yesu an elenge sabino mo bolandi population, ya elenge sa population ya Selemba, on est pena très content. Nabokati ya chef de l'État fait Antoine Tshisekedi na le gouverneur Gentini Ngobila kasi mosala esukaka na ba communauté qui ne peut si na ba commune mususu pour te peuple congolais azala penda satisfaire. Merci Penza na ba onyus mandaki so partout dans le monde entier. Merci à mon sponsor JBB papa social depuis les États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, na Bosanité les barons de Rotterdam, mon vieux David Obiango. Motema Mandende na pesio bambote penza na couple Bosunja Willette Bosunja Guélan Bosunja père double na mère double bambote na bino na Bosante les rassembleurs de Litonche bambote na yo mon vieux Madeda ngam no sengi nzamba zongi te tokutani na mikolo zali koya.